Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. Salut les fidèles nyonso ya Congo Tek Tek TV avec Darling Love la canon bambote partout place vos amis la canon yeyo mwana muluba botama mulubo kagu na sentiment sangani na profiter na pesa mbote na le big boss Papa Sibou Mutombo depuis Allemagne bote na yo pourquoi pas na mon vieux Georges Zunga tetelake mafumbe na l'homme mon benve Jean-Marie Moubenga solution na Bruxelles na ville ya Maline bambote na yo. Merci beaucoup na assistance ya Tendresse Dibinga mwana muluba loketo pete pete moi Simbinga pourquoi pas na Fall artiste noir. Toujours émission, vous avez droit de savoir. Vous avez droit à koyeba maemazoleka. Car on est au message on sait la bino sujet na bino ya bien. Comment ta bino histoire na bino bien. En tout cas, Kishasa makambu, poto makambu, bandeko balandi. Soki na vie au beti libaku, au mibote la ozi mobali azozwa moi en charge. To ba foku misanzambe epesa mela mutu nyonso te peza mibale ebele soka zo linga mwasi de kayebi ke mwasi wana boti omona otsundole mama atikiye po ani batu musuba message bana mutema obokola bana batu te na sens wana tokolola pourquoi lelo na lobby bongo si je na biso ezoloba boye ezala ndeko na biso moko aza na Hollande na Amsterdam na moni déjà dode mavumi sa joie Pedro mobali ya moto mbote na osiko zwami garçon wana zaiki na aza na Hollande kaka ndenge ezalaka alobi te fona bala kaka mwasi ya mboka na biso na Kinshasa aye kolingana na tantine moko na Facebook kombo na ye Nathalie mais na conversation na moko ndenge ezalaka aye kotuna Nathalie eske obota ou obala oh non na bala te mais na bota obota oza quand même bana non naza na 5 bana. Mobali allez aboyi na epete tellement se plaît ne abo yebi mama bolingo ton de muteme beti o kokozonga simate mobali abi bon za problème te ngana za na kozwara bana na charge na zobanka lokola bana na ngai ba mes ba ovanda pe kaka ndenge ezalaka ba concernant ko solo la mobali pe atinde la kepe mbongo ya bana ya ye moko tia yo ebise mo na linga na sa makasi na bengisa ana poto ndeko mwasi apese condition bino ngai mwana na nga 5e na nga na 4e na nga bazano ba mikie na ngotika bango te soko osa démarche pour ça la démarche ya bana na nga mibale na ngai lokola misato ndeko mobali peut tellement l'amour est aveugle aboyite anzimi kaka basali démarche pas esili nzamba sungi bamati bakomi Hollande wana papa le roi pe mobala linga mwasi na ye atini pe mbongo wana Kishasa ya libala bango pe babala ni kuna ko bala babala li une année après ndeko na biso mwasi azobota te zake po azana problème a robota oni te mais ndeko na biso mwasi alinga ekobota te bavandaka mobali pasa makasa bino il faut to mona nanu gynécologue po nazo comprendre ça fait déjà une année nga na vie na nga na bota te sona komela niveau na bala o eza po nini opesa nga bana mwasi na motema makasi de Rolandoki ayebi na yeke abotaka na ye mais yenda za mposo robota te bakomi pe wana bakepa gynécologue a consulté maman na biso ayebisi banga bino aza na problème te mais ezaka likambo pe satan na temps au mona robota bavandaka 2 ans mobala 26 mois sabi en tout cas nga na ko kasuko supporter boete nga na bala kiyo popesa nga bana nga na libota nga baboti nga na zanga moko sikoyo yo zoko kopesa nga bana te ndenge ni moi ça vend ça bi bon na moni pe na bombi mingi problème na nga za depuis na ye poto ça fait déjà 2 ans na tika bana nga misatu na Congo avant nga na ndima robotela yo alors biko avant nga na ndima robotela mwana il faut
obengisa bana na nga misato wana batikali na Congo nenga na ndimi kobota na yo kaka boye sono bana nga ba mati poto te na kotika kobota na yo te yango ndeko mobala lobi darling na yebite est-ce que kolinga mwasi na Afrique kobengisa ye na poto eza lisumu to kolinga mwasi aza na bana nazwi déjà charge ya mibale on a bengisi na poto awa ezaka mukie mwasi aza korondima nga te nazo ba tena sa nini quand on est au message dans sala na vous avez droit de savoir to sala analyse ensemble na bandeko naza bango lelo na plateau naza na Blandine Bendo naza na énergie auto ça bango analyse ensemble est-ce que ndeko mwasi réaction eza bientôt za mabe matiti maso ko ki ko fongola ba nyonso ya Congo check TV bonjour énergie. Bonjour, bonjour, bonjour. Et puis bonjour na ba landina biso nyonso na bo sanité ser na ngai tabufatu na poto donc toza tolo. Merci beaucoup. Bonjour Blandine Bendo. Ah bonjour Darling la Canona, merci na yo na pesi mbot na boss papa Sibu Mutombo leader ya pembe maman chérie Pirate Luso na Belgique na Liège wana moi ça batu ya mon papa Lidio Bolombo ma petite chérie quoi forte na vraie chérie motema bata fiston la cible tendresse dibinga quoi na moni koto Clarisse place maman ça batu ya dodé ma vomi ça yé pas abogne lo kuzomba ba robala abogne nyonto ya cache quoi. Merci beaucoup Blandine Bendo, j'espère Olandi liso na biso énergie, j'espère Olandi liso na biso eza kende ko mobali alinga ki na fimo na Facebook mais ko linga na balinga na ki fi azaki na bana 5 moi mobile andima ki ka bongo alobi non fona bengi so na poto moi ça lobi non fona ya na mwana na 5e na nga na 4e na nga ba na nga na mibale po bazana o mike na ko tika bango na kinte mobile pe andimi bongo asali ba démarche bango mibale et bango misatu ba mati komata ba mati basali déjà 2 ans de mariage. Moi ça zobota te que exacte que pour azana problème à kobota mais ça que ndeko moi ça lingi kobota ta lobi ti mobala ko bengi sa bana na emisatu o atiki na Afrique ndeye abotelier mwana na ebité na robana na énergie analyse d'abord pas inayo est-ce que réaction ya ndeko moi si eza bientôt za mabe mobali alongoli ona Kinshasa abengi siona bana mibale okomi kuna mais yo lobi po bota il faut misatu wana na baya. Attends que mon bal ils ont un problème à la en tout cas la canon ngai vraiment eza pasi pour na basi et surtout omoni mwana mwasi wana kuyoka na kotala na kumona na acto ya sali elingi kolobake akoli na famille mora passe za mutanzala bandor lota poto et puis kolandela makambo ndie bana wana bota bango papa siko solution ya kuboko la bana na azaki na ngote ndo moni mobala bengi alingi yo d'abord okotier azui abimisi mbongo ni abalo pese ba condition ke amima mbana na ona poto amemi bano mibale 5e na 4e na yo amemi bango na poto na yebite mabenino asali c'est le cas que en tant que maman cause na poto te atika ba ni ça tout ce qu'on doit insister bon peut-être yem so mona ke na kin awa aza mutu asira okengelele bana mais quand même déjà na pas asali mon moi c'est pas ko bunda po na poto wana pe aumeli quand même 2 ans c'est beaucoup aumeli quand même ko sala pe fort koto pe mobile bon mobile ngwaza famille toi penser ko bengisa bana bande koné na famille asa pe na famille na o abengisaka tant abengiso déjà na bana na yo yango wana okokanga kobotele bana likolo koboya kobengisa bana misatu batikali ezaki mutema mabe donc azandoki. Merci beaucoup pema moi muke Blandine Bendo analyse pas inayo kotala ndeko mwasi mobala longoli ye na kin amemi eti Hollande akomi na Hollande ma yoka condition zo pesa mobali po bota fo mobala bengisa bana na misatu oye atikaki na Afrique. Nazo comprendre ye po aza mobali moni mama zalaka mama ya zolia ba frites azolia kitoko bani bazana Zaire pona ba mettre France na Zaire na Congo tingati na zanga sera mobutu ezo engager ka ngamoko aza vrai mama yebisa ngai tango soso tango olingi soso lingai na ba makina na ba salité na enyo so aza mama ke pota sali 2 ans bane bazana Zaire yebisa ngai alobi bien po so alobi bada ba mi bale kuna
so aboti misusu abakisi lisusu omoni te ke ekokanga bana na ye o bazana kata Zaïre po baya su poto ezala pas c'est ça mwasi ya solo abia ko bota na ye te ava bota bana na ye bazana bana Zaïre misatu ba matala poto mabenya lobi bendo moi mobali wana bengisela ki déjà bana mibale o baza kutu bana na ye te vraiment est-ce que ndeko mwasi le wana saleza baza déjà bana pas bali mama bango on salongo kaka na ndenga bolingo aza nango na mama kasi yango na lobi te soko lingi mwasi obali mwasi kuti na bana bakwimba moko ya yo o comprendre abengisa bana ne misatu bo ya problème wana obengisa da 3 personnes bo trop batikala ça passe pona nga penda fi wana aza alobi ya solo mama ko bosa na ote kanga libum pona nga tukozota tonga na poto wangu tuwe tikalia ya babengisa bana na poto. En tout cas, ceux qui ont contribué à pas à mibali, mibali na maladie à mité, manakotila mibali ba poison likola ki bombana. Moi ça cause na 4. Comment ça fait-il muto obimisa idée que bana 5 baza déjà ébélé, akope ko suka na wana siko o ya makile ya mobali wana banya beliselo déjà mibale o za déjà un avantage koleka makile ne moko ata moko aza kuna te supposons que yaza ndeko ndeko na biso na mobali et ki akipaka ete abengisi mwasi moko boye aza na 5 bana mibale déjà bakei azo tcheli susu moto misusu na eza kindoki eza koloka énergie balobaka on se marie pas pour les enfants. Eza na batu mususu ada joana nde mute baloba ngai te eza batu mususu baboti te me baza bongo bon terme mpa liso lingi mo soko supporter peka ko supporter siko ya ndenge bongo ndeti na ndenge na ngai eloko comme pesa nga passe na ke commissaire pas président ba célibataire à propos ba si aboye ya le lenga boye ozomona moi si pardon mon est aux aboutades, on va hypocrite. Quand batte qui est sur moi, moi je suis à Kinga, ils ont gâté. Ils ont gâté, tous les belandés mouninga moi si ils ont gâté. Sur la Kinga, ils ont sama kamusus. Ah, tout le temps maman gâté. Tout le temps na oui c'est bon, mais tous les belandés comme mouninga moi c'est ça capacité. Il y a ça na poto, bandi ba souffrir na ba souffrir ah on a Zaïre, c'est normalité. Pour azam maman est solo, azo capacité ya bana na yé. Oh la tiki ah wa ndé ba olala ya ebité. Ndé ba olia ayebité. Okende classe to ndenge nini ayebite susube aotinda mbongo me bana ba so bana na ete enso ba na balabala enso ba shege me yeba ko bisika bana baza bien mama pona ngai pardon omona ngai ba nzambe pardon tindela ka mbala mundele mbala mundele ako bado boko bota na binote libala ako tupelo ba kufi atikeli ba bien mena kama ko biso batu mwindu ba congolais bolingi bana tapo boto be bana ngo okomno sundoro su mwasi ya mama kaka ndengo lobi wana ba santulo ba tikela kata ya Zaïre ya mapapa ba bengso ba santulo wana moi mwasi azana nu complexe ninga zawana po okomati okoma na idée kolinga mobala mindele kena linga mobala mindele po mobala mindele babota kate pe loko moko alobi wana alobi ke bana wana batikanaki bazonio kwama tangu mususu boye mais mobali oyo abiza kutu munde konata moko azate est-ce que yem tatinda ka ke bota bana ne bele yem tatinda ka sumba bana na 5 pour charger na mutu na bongo ya mobali wana te yem totana sima amona ka baso bazika matricité amona ka baso bazika matricité amona ka bango te baso bota te baso lokwa kata bo ba trompe amona bango te ya sepeli na mwasa na bana 5 siko mwasa atalisi kana ye il faut bota bana de deux na complexité donc na mwana telemia ngabendo blondine na complexité nga quelque chose de soki ndeto so bela dota débat ya muninga mwasi o alobi ba te ya ye o comprendre na lobi ngo par rapport to lingi bana biso ba africain to lingi bana non libala sa mwana te libala comme c'est papa mabota sa mwana te libala to se comprendre c'est tout libala yango wana so se comprendre libala biso et ça c'est bon pour mwana machane mwana ayeka ko se compléter en kata libala mais abakisa ke lokote libala sande ngai na mobali nanga to linga ape libala sa mwana libala neze lorotin eze loko l'essentiel to linga bolingwa solo o comprendre po ba ekomba pe mukili bazali et bisanga siko ba bana bon ebi ba so bana bon ba bota parce que 15 ans de mariage mais mon bala fandika na ye poni eza bolingo faut se contacter na bolingo tout se contacter wala lo nga lobi mundele pa na ye mundele bobota te akova na yo wala binga complexe na zo expliquer ye mwana ayiko compléter na bolingo nga na yo mais mwana
po nzambe asala mutu so tabota to yebi banda so babota rapete yebi sangai so ndeko abota te lomba ina bengani libala to bota te non libala ezali bo se comprendre mobile no c'est tout. C'est tout. Est-ce que, en tout cas, la canon, je regrette beaucoup pour Koko Beng Sarana Moutouaboy. Auto Monika Kanelonga Kimomoto, même à Kanisine. Donc, Nengazawana a fini si banabasi nyonso. Kobanda génération et les cas et bandela mokili. Na génération et koyaka kosuki sa mokili. A fini si bon. Donc, moi, si mon reboé, a fandine pene émission na TV, bazota la na bana poto ya mokili mobima na émission na yo. Bazota la moi, si mon reboé azo encourager. Moi si mon koboé abotane bana ba memele mi balé o amoni la capacité aboté la tapé mobile yango te mobile yango peton mususu asungaka famille na yé koleka famille na yé moko mobile en tout cas eza vraiment pas si pona nga mobile wana nga na osenga inde ko nga mobile ozande ko nga mobile nga pe na bota na bana nga mi balé ya basi na bota na rolengela ka bango ata moi si mususu ayé ko pesa nga condition ya 18 bana na yé na kotikaka yanga te lukobote yo ke elengi ya komema bébé elengi babengo papa na Damaris papa na Marliciana énergie donc ezalaka elengi et non moi si moko outi na bana 198 ayela yo ozina nous à moitié charge à moitié puis akomoluka o etikala ki wana ozwa en tout cas boya abotela onano et puis abotelo foade ya banu ya o yaza na bango. Merci beaucoup énergie bendo donc déjà presque na shit n'a évité conclusion de cause à la nini parce que les Solomon vraiment ils a participé mawa mobali surtout que mobali a déclaré abi ba bota yé moko yé pas en posa abota banana e basa lokola baleki na ye mais ndeko moi si azo linga ko botela yete à condition que banana mi satu na Afrique ba ya bango nyonso nzela moko obi ke ko bengi ça peut mutu lelo na 3 personnes en Afrique na mbala moko obi ke ya pe pasi énergie comme ça nga poto mona exemple ko nga na boti Christonville na nga boyi to mona te yo boti o boti bana mona pa aider mona mutu so aider to mona ngo mona ndeko aider me bana yo moko baso aider te emsu nga na zo bela na osala kaka na bilamba so mona nga na bota alongoli nga ngote so mona ndeko to mona moko na boko la ka salinga bona muyete pardon yo lobby nga na lobby te koloba te ke na sali sonité quoi c'est la sali soni on a so ba med fois mundele ele kelanga mundele liba leza mwana te so ba med fois mundele liba leza yo na ye ngana yebi batu ebele Mbaye moi sine azana mwana timba fandi famille ou te so loba ko bala yete ko bala tina ko bala moi sina ngana yebi et loko ape na yebi yango emso eza libota na ngai eza libota na ngamoko mais afanda na moi sina etile lo mbaboti te so yo yebi sangai le exemple est-ce que le aboti te que moi ça va bengana ngata libala non libala les mwana te bo se comprendre bo lingana kaka c'est tout libala yango wana tant yo lingi mwasi oyebaka ba na 5 okuta bela baso babota pété okuta bela baso la bana moko to bana mibale yo tango préféré na yo mwasi o ba na 5 donc au préféré na yo bongo ana ba na 5 o balié wake poto lobi papa avant na bota na yo bengisa ngana 3 langa batikel mabeni na lobi mabeni na ngo ya sali ngapela sa para ndeko nga mwasi po ya sa bien na mboka mopaya mais bana bazo souffrir azo ba opamba te po ba sa ba souffrir biso to yebi mboko esa na pasi biso to yebi yango ke mboko esa na pasi mobali na salango bana mwasi ba bana to contente ke ba sa bana mutu mususu non wanga bango med fera bango papa na ngai papa na ngai ba noko na ngalo bango papa abotinga botaka ngame na konta papa abotinga te ba na ngamoko na kotala noko na ngana boka mingi lijo bolombo na c'est mon papa moi ata papa na ngai maman na ngaza en vie mais noko na ngala mbela nga fufu azo kene wenda lambele biso biloko aloki mutala mbela fufu noko na ngai aoke etika nga na classe aso nga uniforme mais maman na aza en vie on na bango za histoire vraie na nga moko mais mabotanga sana ba moyi on comprendre noko na mloti nga bilamba na mbongo na âge 6 ans le on a koli yebisanga sikoyo en contrat na mwana faut contrat bana non bokaboleza te papa
landa mwasi na yo et ya te question lobi ka pour bengisa bana ngaba ya kuna alingi yo talingi yo melobi bana bazo mona passe na Zaire eza passe papa yo kala mwasi na oma on sombala moko te ata bango sombala moko te ata moko ata deux mais il suffit ka ba o bazanga o misat bazali ba longwa ba région de maman na bango c'est bon là on a passé za wana hein. Ah là là. Merci beaucoup to comme na biso na suka analyse na biso Kishasa makambo kotala ndeko mwasi okokipe kobota bana mususu e osana ngo eloko moko te poso yo yeba ke ngana vina ko bota bana mingi te c'est que tango bana mitambwisa olinga te de libando mizali na 5 poso oza de na 5 ok kutana mobali mo wazape na besoin de tokuta na kandeti ya mobali aza ye moko babota ye mo na mokili aza peut-être aza besoin bana ye baza 6 ou 7 yo les hommes ils na 5 supporter robota kaka 12 bana na mokili yango zo mona to saka berrer te soki nanu obalite nanu zo relation mo za sérieux te ko welela ko bota te ko yela ko sa eloko mo bote po lobo ko kuiko ko regretter quelque part de ko moi si azana ina raison azota la passe les en Afrique oyebi ko boko la bano mama bango za na poto biso en Afrique o mona mutu so boko la bana lokwa mama na za poto mama na fatinda kaka soki leki moi moko atinite bana na ba négliger ozomona quelque part eza vraiment moi pas sindezo sa ndeko na biso moi si ndazo kanga make il faut bana na eba ya tanga azobeta sete bongo azobeta sete que bana ne faut ba ya po ayebi pas place nini atikaki bana wana na Afrique mais ndeko moi si bakoki pe ko bakisa su moi moko onjimi po botela na muninga yo saka na mema mwana moko mwana mutaza ya mutu mwana mutaza ya mutu mwana mutaza kwa omemi aza pongi so la muki oluka mukolo na ye eza bongo to babana na so babongi na vie ba oluka papa na bango keke so papa na bango bokola bango te bako luka papa bango obligé mwana kuto mwana papa na ya wanga na ye asala tale te loko te maternité futa te mais mwana na mukola koli akomi komi pesa na famille ya papa na ye to babiloko wana ezokoma moi trop vraiment boluka bobongisa ngo po biso to panzaka te kotala olongoli mwasi no na Afrique o dépenser okomi kuna bobalani vraiment eroza kitoko makasi te boluka bobongisa e kosala bien makasi énergie mot de la fin no epi bambote na baye yo tozoka bona déjà mot de la fin nga ezara ka na ndeko na biso mobali en tout cas soki olingo bima toro soit pas yuma beng saka bana na misato et puis mkolo ba rêver père na bango ozanga pena tina na misu na bango et puis canon kando toloba elenya ya mwana il faut za na mwana na moko mema yo kisolo papa Gilit énergie là ayo kisolo papa nanga za wana donc ke oboko la mwana mutu mususu en tout cas eza vraiment bien et puis concerne on peut ça bandeko nanga mibali oyo botia basi yo babota na mitema na bino en tout cas soko lingo bala ye botisa ata 5 bana pe pourtant okoma kuna ozali na 5 no ya avantage ya za mibale na ya retard donc aux en avantage makas sans oublier na pesi mbote na bébé nanga Damaris bientôt azokokisa 10 ans le 15 décembre 10 ans déjà donc na papa pena GTP bébé Marlis yeti ba année wanande 6 ans déjà et puis na pesi mbote na ser nanga na lelara depuis na tika manekino soutenir nga isusu te tabufatu sola petit na yo na bosanité Rachidi Raphaël na Luanda et puis masalanga solera na Russie donc bambote belé merci beaucoup Bendo mot de la fin et puis bambote na baye yo mot de la fin ngezali yaya ozalaki na posa bato basunga yo na katali solo oyo parce ozoyoka emsunga na zoka ngote ya zoka ngote zoka pasi wana yo moko pona ngai poza na kimia libala na o ya salaka ndi mosna lobi boza bomoko sa ndenge ba lobi baza bana na yo bako aider yo eloko lobi se ba edote pona ni bako aider yo sala ngo bako aider yo nzamba opambola yo kuboma libala te aza mwasi na obali olongo na kata Zaire meme na poto bako aider yo pour bambote maman chérie Pierrette Luswa ni babeta ka Chine Belgique sokotika na Liège wana moni maman chérie moi ça bata mon papa Lijo Bolombo ma chérie
Ma petite chérie, avec la moto, ma collègue qui a moto forte, na vraie chérie, moi ça va ta fistole la cible. Nathalie, mon tendresse dibinga. Clarisse Place, maman ça va ta dodé ma vomi ça. Eh, papa, leader à bemme. Il m'aurait dit papa quoi metiti ma quoi. En tout cas merci na Darli la canona. Fa, j'étais moyindo ye boy doginom. Yebna boy doginom tali fa comme si nzambi quoi fa l'artiste yende makamba. En tout cas c'est bon quoi. Merci. Merci beaucoup. Comme on a mis déjà dans Souka, analyse Nambiso ya lelo tonga to sala sur les solo Nambiso oyo kobala mwasi oyo azana bana ezala ngo lisumu te zape bien po ezala ngo ba erreur koma na ba vie ya bato même so kanisi na obotela muto bana vie na nga na Souka na yema ba surprise da rebelle na ba couple o ba lo ba soki na no kufite na ba problème esili koyate. Un grand merci encore dans le Big Boss leader à Pembe, Papa Sibou Mutombo depuis Allemagne. Merci Papa pour la confiance. Merci beaucoup dans l'homme en benve, Jean-Marie Moubenga Solution, la Bruxelles, la ville ya Mali, n'habité au Bossanini. En tout cas, nangana pesara ba numéro nangai. Ce que nous contactons, numéro nangai zali plus 243 421 77 50 476 plus 243 421 77 50 476. So nous avons a fait et ça énergie Gilit. Merci beaucoup na metiti mo na ma caméra to monani bo s'abonner vraiment belé massivement. Merci beaucoup l'assistance il y a Clarisse Plasma. Moi ça mon conduit confirmé quoi depuis Amsterdam mon vieux prophète. Tout ça on rende to yokanaki ba check et belé quoi. Congo Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek TV, Yasiba Mutombo. Il a yessé na Congo Tek Mama, Yasiba Mutombo.